Jean-Marc Kabound est un élément maillon fort na kati ya cash. Pourquoi INC a fandi calme? Makambo ya religion oyo tozana yango ezosala ke boyokani eza pasi. Cela veut dire que le Congo soto lobi topesi yango na maboko ya Jésus tokosi. Félicitations à ma femme au batelemaki pour nous soutenir Janine Mabunda parce que bato ya FCC balingi basakana na ye bazwaye lokola camarade na bango bakendaka kingakati. Mokolo nini mo vasakana? Pourquoi tu veux que bomba vérité? Kilanga sakana kina chef de l'État. Même si c'était dans le mauvais sens, il communique. Où sont les communicateurs du chef de l'État, du président de la République? Ça ne m'étonne pas parce qu'Henri Magie a l'obaka même chose. D'où c'est le discours du laboratoire de FCC. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande konanga na lingi bope sangai matoi. Bope sanga matoi pona kokasikoyo ko tenter de me faire comprendre chez vous. Parce que Congo na biso et combien loko eza koninga na makasi na maboko na biso soki toyebite ndenge ya kosimba yango ekoki kokoya epanzani lokola kaleba san argile. Parce que bato bazozela epanzana bazali. Et d'ailleurs mingi nalobaka sans kombomba. Ce que moni na attaqué Congolais moko songolo oyo aza kobundisa bokonzo yo tozana yango lelo awa na ataka kaka soki na yebi ke ye sima na ye mindele ezali pona bozu ya Congo et comment utiliser ye parce que ba mindele moya ko attaquer ouvertement ba okoka lisusu kosala yango te ba utilizaka kaka ba Congolais biso moko. Bazo utiliser les sous bas voisins ya Congo pour la richesse ya Congo. Attitude nini photo zoa. Komba oyo tokomene yango ndenge nini. Tokosala ndenge nini, le président Félix est là. Toko accompagner ndenge nini. Soki le président de la République est là, mais biso tozo ya sima, toza idée mon côté. Moyen à aider à la passe. Qu'est-ce qui divise les gens? Pour que Tokoka koza la pembeni ya Félix et Tshisekedi, chef de l'État, commandant suprême, c'est parce que toza naba biloko mibale na kati na biso ezo sala bokeseni ya misato eye kopanza biso. 1. Makambo ya religion oyo tozana yango ezo sala ke boyokani eza pasi. Musulman za ko penser lokola chrétien te, chrétien aza lokola bouddhiste te, bouddhiste aza le hindou te, hindou azali franc-maçon te, franc-maçon azo rose-chrétien te, mais bazana ba idéologie keseni religieuse, mais moyen ba ya kosunga chef de l'État et comme il passe pourquoi chrétien koloba non, il faut ça l'aboyer parce que Jésus a dit oyaye non, Mohamed alobaki boy oyaye non, Bouddha alobaki boy. Les chefs de l'État koyoke la nani.
Voilà pourquoi na lenge na ngai nalingaka koyebisa mokonzi ya mboka na bakongole lokola ngai ke na tango tozalaki kala na koyeba nzambe selo bakoko na biso nde lolenge ya bien et dépasser oyo nyonso. Bon, comme ils ont posé difficulté, tout royo na kobanda komeka olena lo bato bo ma réveil to ma pas se belé bato réveil ba comme osilika na lingi to réfléchir sikoyo to banda ko réfléchir sur la Bible avec vous pour tous en conclusion ensemble pour tous oyo ngambo tous ko yokanate Coran natanga yango te na yebi yango te texte ya babuda natanga yango te na yebi yango te Rose Croix na yebi yango te franc-maçon na yebi yango te bokoko na yebi parce que na mona ki pe prédication mutu moko soki na zone yango awa na kotia yango okoyoka zozwa bonzambe ya bato baindo baluba ndenge bazalaki kosambela nzambe alija komisa yango na kati ya Bible asali na nko ekota na Bible maweza nangila nzambi mulengela mikomba wakale onkayenda mujifuka jiba katangi litishiki wajitangare ja conscience sa mufuki ya junu ni bolaba chilobo washinda mena nzambi wa bankambwa yesi koyo alongoli vidya mukulu oyo tozali koloba atie Jésus nde isika biso butumba ezali tolobi te parce que nous sommes dans nzambe na biso ya bakoko ndenge tozalaki ne toyebi ye asalaka pe kozwa te oyo ya biso komo koaplike koto oyo tika ya ngambo oyo ezala kaka ya ngambo oyo. C'est là qu'il y a le combat. Maintenant je rentre parce que j'étais aussi chrétien. Dans la Bible qu'on appelle la parole de Dieu, Bolandanga très bien, Bazolo Baboye. Satan déclare dans la Bible que la terre m'a été donnée et toute puissance et toute autorité. C'est ce qui est dit. Qui lui a donné la terre? Dieu. C'est biblique. Quand dans la Bible, la parole sainte, on dit Dieu voit venir Satan dans son intimité. Bon peser mot. Akuti nzambe na kati. C'est que Satan qui n'a pas tambolé ici quand Nkolo ya azali. Nkolo atuniye. Yo mana nanga Satan uti wapi. Na uti kosala tour ya monde. Ya terre, a précisé qui terre. A kosala tour ya terre parce que ba pesa qui est terre. Nanzam. Pour montrer que pesa qui est solo na Bible balobi Zambe omona ki Job. Abi oui na bi Job yo muto batela kaye. Alors kende sikoyo boma nyonso ya Job mais koboma Job te. Yoka phrase wa koboma Job te. Cela veut dire Satan a la possibilité de tuer. Voilà pourquoi sikoyo Nzambe dans la Bible azoloba qui est celui-là qui dira que tout malheur ou tout bonheur qui lui arrive, ce n'est pas moi qui autorise. Alors, pas sinon, soyez la kamutu, na bomengo, zanga nzame mutunde na lobaka et salema. Approuvé en quoi yebisi, ici, Satan que, boma nyon soya Job, mais que boma yete, ye muta autorisé. Parce que, après ça, kaye ma belle. Tu évolué. Toyekokuta que Nkolo Christ Jésus azoloba
mon royaume n'est pas de cette terre. Mon royaume viendra, il est du ciel. Tant que comme bakadisa qui m'a belé, roi aza Jésus, mais Jésus a dit naza roi m'a belé te. Atali bango na elongi, atali bango na mayela alobi oui. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il disait à qui? À ceux qui croient en lui. Lui qui n'est pas le roi de la terre. Jésus est clair. Et même quand on lui a dit saint, il dit ne m'appelez pas saint tant que j'ai ce corps de péché. Car tout homme né de femme est pécheur. Il dit bokonzi na ngai ekoya ya lola. Bandeko na ngai sikoyo nazotuna tango biso ba chrétien ya Congo tozoloba ke topesi Congo na maboko ya Jésus, est-ce qu'ako gérer yango? Soki alobi ako gérer c'est kakosaki biso. Lokola nkolo akosaka te ako gérer te c'est que Congo eza na maboko ya Jésus te, parce que Jésus alobi mon royaume n'est pas de cette terre. Il est du ciel. Maintenant toyokani ngai na bino na ba phrase yango. Bokoki koluka interprétation nyonso ekosimba te. Parce que Bible lobi nkolo amati na lola ke kofanda na kati ya kiti ya bokonzi. En attendant mokili esila. Cela veut dire que le Congo, soto lobi topesi yango na maboko ya Jésus tokosi. Parce qu'il a dit, oyo akoluka alanda ngai, azwa kulusu na ye. Paul aye kobakisa ke boko souffrir na musuni. Bitumba toza nango ya musuni te, ya molimo. Or la terre n'est pas molimo, eza physique. Et c'est encore la Bible, la Sainte Écriture qui dit respecter toute autorité établie na sukiwana. Maintenant, l'autorité établie pour nous, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tango tozako dénigrer pour battre belo bazo finga ba chrétien. Parce que toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité de Satan vient de Dieu. On a montré par la Bible, Satan a même a péché Bokonzi à diriger terre. Bokonzi nyonso muto ya mokili kozwawa, nzambe muto azo pesa. Apesi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bokonzi. Tozo sakana na Bokonzi wana. Toza ko finga ye avec facilité. Mais si kawa ye moko yo basali mokonzi pa nzambe. Tango baza ko finga. Qu'est-ce que la Bible lui recommande? Qui aime bien châtie bien. Bible zako lo basimba fimbo beta po mwana akende na alima. Ndesika na yele siko mokolo na mokonzi na ngai Félix Tshisekedi. Mokonzi na biso fimbo na yo eza wapi? Parce que Jésus ne viendra pas diriger cette terre, c'est vous qui êtes le représentant de Dieu. Vous à qui on a donné le mandat de diriger ce Congo, pas l'église. Yangora na sepelaka mingi na Jean-Marc Kabund. Il est dur, mais il est bon. Il est efficace, mais il est bon. Il est perspicace, il est souple. Il y répond à toute provocation. Parce qu'il sait
que Dieu m'a établi chef dans l'Assemblée nationale après Janine Mabunda. Félicitations à ma femme au Batelema qui pour soutenir Janine Mabunda parce que bato ya FCC balingi basakana na ye bazwaye lokola camarade na bango bakendaka kingakati. Alors qu'après Félix Tshisekedi c'est Mabunda par préséance na République du Congo. Est-ce que Mabunda zoye bakazan denge wana? Est-ce qu'il y a un kolala na kisantu po basala ba réunion bato ya FCC Mabunda pe akei soki akei nazolo ba mama longo oza mokonzi. Président de la République zwa fimbo papa. Parce que dans la Bible, Jésus-Christ qui n'était pas roi de la terre ne s'était pas empêché aux fimbo ko beta na anda kwa nzambe. Yo pe zwa fimbo beta la République démocratique du Congo. Parce que va œuvre nyonso za ko sala du fait que bayebi que opinira ka mutu te, ozo kanga mutu te, ozo beta mutu te, bazui salite batie na balabala osali. Bazui salite batie na bakanivo ozo sala. Maye tomboki ebomi bato. Bakomo kozela o déclarer na télévision que je compatis. Mais bato basala ki dégâts bango moko. Parce que fimbo yo nkolo apesa yo papa. Eza na loboko na ya droite to ya gauche. Chef de l'État nazo supplio yo tango kotaki bokonzi sika olobi na boy sirène papa sirène ese zongi tokozongela chapitre wana toko expliquer makambo ndenge eza koleka. Siko na lingi na répondre un frère, un ami, il peut dire on n'est pas ami, on l'est. On se côtoyer à un moment donné. Mova Sakani. Mova Sakani na landi yo na invité du journal. Ya Okapi. Olingi o expliqué makambo ya Christian Kilanga. Olobi boye j'étais enregistré. Ozolo Bano, vous n'avez pas bien compris Kilanga parlait, il y a façon d'organiser par élection avec le moyen de mort et la passation civilisée, la passation civilisée du pouvoir. Mova, tu as dit une partie de vérité. Tu as caché ce que Kilanga a dit de vrai. Kilanga ajoute, il dit ceci. Félix Tshisekedi n'est pas devenu président de la République par la CENI. C'est par la volonté de Kabila. Ne change pas, ça ne fait pas de toi un homme d'État quand tu veux dire ça. Tu es homme d'État, professeur associé. Ne couvre pas le mal de ton poulain. Bimisa na poasapo mboka oeza bisotu tobongisa. Moi tu étais à la Kenya, moi j'étais à la Katuba. Touti na yo musika. Mukolonini commune na yo ekozala na ba building. Mukolonini chez moi il y aura aussi des buildings un jour. Mukolonini tokosala entre Mwimbilana boulevard Katuba to sala plage artificielle. Bana basakana, mukolonini mova sakani. Pourquoi tu veux que bomba vérité? Kilanga sakana kina chef de l'État. Il y a des Congolais qui ne veulent pas reconnaître, c'est haut bien fait. Mais nous disons, si Tshisekedi est président, ce n'est pas de la volonté de la CENI. Oui. C'est de la volonté de Joseph Kabila. Ça ne m'étonne pas parce qu'Henri Magie a la même chose. D'où c'est le discours du laboratoire de FCC. On connaît l'opération que mène FCC. Papa Mova Sakane a bien papa. Bon, moi je suis plus âgé que vous. Mais na bengi papa,
par aux autorités quelque part. Marque, il y a respect. Tu as créé le béret rouge. Pour quelle fin? Pour quelle fin alors que la jeunesse y a peu perdu les alliés, mais tu as créé béret rouge. Et ces gens étaient en formation au Burundi. C'était pour faire quel travail? Le professeur Moulagna déclare, Bazana Kisanto en Zoloba, que nous voulons réactiver les bases. Quelle base? Vous avez droit. C'est à l'UDPS de comprendre que Bazo Sarasiko base. Sachant modèle d'opération FCC, il va casquer l'argent. Connaissant les Congolais devant l'argent, ils vont avoir des bases. Quelle stratégie est-ce que vous prenez? Là, je m'adresse au bulldozer, au président de parti politique UDPS, Jean-Marc Kabound, Bato Bakoti qui sent tout pour nanini. Phrase Yoloba qui va y konager et tindi bangona congrès na kisantu. Yope yebisa Augustin Kabouya, yebisa bas président sectionnel, yebisa batutu bo activer base na bino et échapper à la corruption lingeya. Parce que quelque part on a négligé. Comment est-ce que c'est possible? Vous laissez le chef de l'État, un président adulé à travers la planète Terre. Batouazako zelaba mona. Mutoyo tomoni sikona misuto pesi mbote bazako wela ko pesa mbote Félix. Il n'a pas de communicateur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous ne connaissez pas le rôle de communicateur? Quel était le travail de Jean-Pierre Kambila? Communicateur. Quelqu'un d'autre avait traversé, il a quitté l'opposition pour aller là devenir communicateur. Il s'appelait Franklin Chamala. Yves Kisombe était communicateur. Papi Tamba était communicateur. India Omari était communicateur. Makoloko Tambola était communicateur. Ils avaient fait du travail. Ça, c'est sincère. Même si c'était dans le mauvais sens, ils communiquaient. Où sont les communicateurs du chef de l'État, du président de la République? Parce que vous n'allez pas confondre le rôle de Abraham Kabouanga, qui est le président, donc le directeur de la presse. C'est différent des communicateurs. La presse est technique. C'est technique. Ndenge Giscard Kusema, pasteur Paul Diakese, c'est technique, c'est du journalisme. Un communicateur politique n'est pas nécessairement un journaliste, c'est faux. Le président Jean-Marc Kabound, tout le monde te regarde parce que vous aboyez. Mais vous avez un dossier à l'Assemblée nationale. Mais que cela ne t'empêche pas de réactiver la flamme de l'UDPS. Le lion qui a été touché par balle est en train d'être soigné à Kisantu. S'il se met debout, il peut tuer même tout le monde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous attendez pour avoir des communicateurs? À son temps, Naïbi Sakabino, prenez des meilleurs joueurs vite, mettez-les dans votre camp. Regardez comment les équipes de football jouent. Meilleurs joueurs quelque part, entraîneur Amoni, je demande au président de la République de penser à ça. Moussa Lozosa les a makasi. Ceux qui ont bimé au Kolukaba investisseurs, ceux qui ont la réunion pour mettre le pays sur le rail. Il faudrait que Simanayo vide Tikalate.
il n'y a pas que Kabound et Augustin. Je préfère, Monsieur le Président, Jean-Marc Kabound, créer Jean-Marc Ebele. Talandenge Etienne Tshisekedi a créé qui Etienne Ebele. Yango tozana yo lelo, tozana Augustin lelo, tozana Kuna lelo, na président Moko Félix, tozana Etienne Ebele. Si quoi eza tozana Kabound Ebele, tozana Félix Ebele. Sinon, adversaire a koki kosala lokola match betama kilobe ya Real. Atie 2-0 à négliger, bakomi 2-2. Bobo sanate guerre ezali nano. Pour na lobby ebele, to tchana no image moko insolite et détendre biso pour to ko kozongela lisusu na loba. Mais maintenant, Balobi cap pour le changement. Cache. Likamboyo Bimi, où on attaque Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound est un élément maillon fort dans Katia Cache. Pourquoi INC a fait calme? Pourquoi chaque fois Makambozo touché plateforme, tu as INC, bazalaka na silence radio. Balobaka iloko te. Natala ke bao ya monga fula awa, baza organisé, baza ko matinée la bango zalaki wana, j'ai envoyé quelqu'un, j'ai enregistré, jamais au koyoka que to soutenir chef de l'État, jamais. Kendeki na bakoto ya baserembao, jamais limité, jamais partout, jamais. Sikawa combat ezali entre FCC na cash toté. Ce qui est joué Kameri et joué Kabound. Ce qui est joué Kabound et joué Lulendo. Ce qui est joué Lulendo et joué Kabouya. Ce qui est joué Kabouya et kokende ko somo konzi mboka. Mais pourquoi il ne s'accotaka jamais bitumba oyo? Réellement il ne sait qu'est-ce que vous préparez. C'est là le problème. Alors, parce que IDPS bozomona que INC accompagne Kabino le sous-souté, soutenez-vous vous-même et Dieu va vous soutenir. Nzamba Pambola Bino.